Félix n'a pas trahi par rapport il y a ba clause wana ezali na kati ya accord wana. Au contraire, tout senti ndeke no bango nde basi ba comment trahir. Total est-ce que banane ba trahi parce que Félix a trahi ta s'est retiré. Mais ceux qui bango baza na kati ya lamuka puisque biso zala déjà ya kolamuka bandakala mais bango lokola balala ki ceux qui balingi balamuka et que ba se rendre compte que no ba ke élection na machine à voter c'est que bango nde ba traître à liboso donc pour na bango ba ke na machine à voter il faut ba retirer signature na bango ou soit ba aboli batu na base malheureusement ba ala na baseité ba réagir à manifester parce qu'à sentir que miso oye a voter là qui présent Félix ezala qui té que ya okende kobima derrière, il y a un candidat d'abord, soyons logiques, un candidat qui n'a pas une base, un candidat qui n'a pas respecté même la clause. Et puis, on a Martin Fayulu, pourquoi? On prouve que noir sur blanc. Bon, on bateau, Martin Fayulu na simana. Et ça, bateau, a déception pas à Palou. Bateau, déception pas à Palou. Bamoni keno mukinzenga rokende ginzenga bakati parce que ako kata otombola musapita simba biki baba keno musito okende bamoni musito akeite. Oui, merci fidèles internautes de congomillennium.com et c'est un réel plaisir pour Nabiso que vous êtes tellement nombreux en train de suivre votre émission préférée Tolo Bilango. Tolo Bilango, votre magazine socio-culturel. Oui, Tolo Bilango, le lot, toujours Bilango solo ya politique parce que Mbokeza Koyinda, Thérèse Akobi, Babalobi, Nani Olanda Nani, Nzoko Mbango, Motombango. Donc, le lot, tout ça, Katia Mabele, il y a UDPS, la fille aînée de l'opposition congolaise. Ensemble, na Ndekorangai Gustave Tokobeta Masolo, il y a la période électorale, comment l'UDPS se prépare et pourquoi ne pas parler na film et puis UDPS par rapport à la période électorale. Qui tombe na beti lisolo ya fimbo Martin Fayulu abeta kibino mbala liboso bozwa fimbo ya monene nengwana na Mokongo biso IDPS non tout cas jamais kozwa fimbo parce que fourmi ataye ko swan nzoko na Mokongo nzoko oka eloko te batunde ba mona tala fourmi na swan nzoko mais nzoko yemoko au senti te parce que qualité ya poso na ye na muneno ya zali na yango donc ana résistance moko ezo sala que fourmi atazata ba 10 à sentir bangote donc film wana bisoté film ndebeti bangoko na bisoté sur le bilan nini aujourd'hui Fati il est traité de traître dans le but Félix Tshisekedi a trahir peuple congolais. Ça vous fait comment? Vous reconnaissez au moins cette trahison? Toute cette trahison vous a aussi surpris? Non, Félix n'a pas trahi, mon cher ami, j'aimerais préciser, et puis n'a pas combattant. Et puis tant que betali solo ya trahison ezali c'est-à-dire bosale loko moko boye yo bimita msusu na kuzu okyo osuli yango wana trahir obimita msusu pe na kuzu te mais obuki mobeko o wana bachaki wana nde bimi trahison mais tant bosale loko lobite nga na sepelite nga na bendani nanga parce que bandeko nanga balingi te hein to pe famille nanga là je donne un exemple seulement simple ote papa na biso aboyi bandeko na biso baboyi yo bendani na yo ce n'est pas une trahison mais allez juste ko se retirer. Félix n'a pas trahi par rapport ya ba clause o wana ezali na kati ya accord wana au contraire to senti ndeke no bango nde basi ba komo trahir parce que tango landa ndeko lokola Delice Sanga azol ba keno ba rotia ba témoin na bango partout ba rokende et puis ce ba silisi ba élection na bango ba republier ba résultat bino ba okende ba élection te parce que élection na machine à voter donc to yebisa na bino ba na Congo bolongo nesika osko to yeba o bandai koloba sur ezaki na kimutema mabeto ezaki na kimutema malam parce qu'il y a d'autres Congolais aujourd'hui ba faire croire que non Félix les a trahis mais nzokane na kati mutema na balinga Félix te ce que ça li pour na cause juste trahison total est-ce que banane ba trahi parce que Félix a trahi ta s'est retiré mais ceux qui bango bazana kati ya lamuka
puisque biso zala déjà ya kolamuka bandakala mais bango lokola balalaki soki balingi balamuka eke ba se rendre compte que no ba ke élection na machine à voter c'est que bango nde ba traître à liboso donc pona bango ba ke na machine à voter il faut ba retirer signature na bango ou soit ba abolir batu na base malheureusement ba ala na base te oui bike likamba tu na base ezoti ya bambilinga mbilinga balobi est-ce que fati comment kokai ko kende ko signer biloko wana sans tout na base. Non, voilà, ma base a dit ceci. Comment signer quelque chose, un document? Ma base à l'eau, parce qu'il n'avait pas inclus la base, n'a pris cette décision. Est-ce base réellement? D'atinda qui a salam, atia mokoloto, na mokanda wana? Te omoni biso d'abord base tango toponaki président Félix là je dis le peuple pas bamsou va comprendre base te base ezali terme de référence na kata politique et symbolisera ba militant au sein d'un parti politique. Or les militants on a bango de ba représentera peuple lokola IDPS ezala partie des masses et la partie à ba cadre te yango na tozara na une grande partie ya peuple na kata na biso muto abo yango azate l'IDPS yemoko azalaka au moins na 80% ya population congolaise oye azwa bango déjà sa côté ça bango na esprit na ye oh il y a lutte il y a non violence il y a lutte contre la dictature il y a instauration il y a état des droits ainsi que dans un état démocratique ne ba peuple belé ba sa deraka alors tangu président Félix abimaki comme candidat comme président plutôt du parti na l'IDPS amitiaka ye mon côté et ça la biso nde to vota kaye ba représentant il y a ba différentes fédérations et pour votre information ba fédération utara voir même il y a Libanda il y a ba États-Unis il y a ba France il y a ba Canada na Afrique partout voir même na Asie ba yaka awa nde to votera président Félix tangu to voter ye mbala moko to pesi mission to investir comme étant candidat il y a l'UDPS aux élections lokola bandeko o ba bandai ko lukamo ba tractation ka kote voto sangana IDPS ngato sangana te na politique na ye Oya Koluka kozala unificateur parce qu'il a unifié Tobo Sanayengote. Il est parmi les présidents Oyo a unifié Batebele, a fédéré Batebele tout autour naye. Ndaloba ki bon ça va. Na vision Oyangai. Parce que ça devrait élire président. Mais président a un projet Oyaye. Il faut assez la projet wana. Ce n'est pas trouvé que notre projet wana était le melibiso. Volonté à biso peuple toko réagit et puis ce to réagit tant que président à cause on a logique il y a réaction à biso il n'a pas trahi il n'est pas faible au contraire il a montré que azali un démocrate peuple o atinda ke lokola peuple aboyi malgré que ya monaki o ya lingasa akune zali malamu mais lokola peuple aboyi il doit cesser c'est ça le vrai sens ya démocratie selon certaines réflexions Balobi Fachi Tonga Kendaki kuna il a écouté ce qu'il a écouté il a mis sa signature il semblait avant même ayeba les contenus donc monaki ke makambu o ya lukaki na kati kokangite ba intérêt nezate misusu bazolo bake il a joué un jeu il a appelé la base il a dit à la base botele mabos c'est comme s'il y a eu un jeu qui s'est joué juste pour tromper le peuple congolais un jeu dans jeu biso d'ailleurs mukolo o ba bimisa biloko wana biso to banda to ngenda ko installer fédération ya Tchangu ezaki panda d'ailleurs que ngana zoloba comme étant chef à département de sensibilisation, recrutement et conscientisation. Pendant qu'il y a des gens qui ont balancé, il y a des combattants qui déjà fâché dans des mots, nous avons joué même la sagesse. Il y a aussi bon, ça va, bon, ça la calme. Batu basi ba dasukaki et nuitamment batu basi ba ndai ko déjà na permanence aka na soirée wana et na tongo ba réaction bandi ko sala ma de partout et ça mi kana Kinshasa te et ça mi na intérieur et ça mi pe na extérieur vous savez révolution il y a peuple et ça spontané. Vous comprenez? Le qui d'une manière spontanée, peuple a réagi, a manifesté parce qu'a senti que Misso Oye a voté là qui présente Félix et ça a quitté que il y a aucun de Kobima. Derrière, il y a un candidat d'abord, soyons logiques, un candidat qui n'a pas une base, un candidat qui n'a pas respecté même la clause où il y a qui dépose son pouvoir. Voilà, parce que c'est destiné qui par rapport il y a des critères, mon cher, tout ça la logique. Tobito qui des concours, il y a des miss. Tu as eu des critères, il y a des miss. Ce que yo ke kuna oza tala munene makasi yebisangai. Est-ce que yo bima miss? Si ko bateau déjà bazana mo bataille wana ya kokonda wana ya kokonda te plutôt bataille wana normal o ezali demander pour na ba miss ba kei ba bi ke non ngande taille nanga oninga na bima miss ba comprendre te batara ta la mer mo boya vimba a ya madomo ba bimi miss
ondima ngote na bato pe ba na sima ba ondima te ndelo ko esalamaki na kati ezalaki ba critère. Ba critère wana nde et rassura ki biso to bakenda ko signer en Afrique du Sud président Félix a été atindaka représentant na ye mais boni temps ba ko koma na Genève ba boy ko la ba critère wana nde sa obiso to mona ke no eza makanisi mabe na zolo ba ngo lelo ba na Congo bo fungola misu eza makanisi oyo ba pesaka mission oyo pa Jean-Pierre Bemba mutuna comment est-ce que Jean-Pierre Bemba abimi na boloko bazong sele mikanda na ye akutani na batu ya majorité ba pesi mbongo et l'équipe ba jour mu balé misatu boye bakyo kutana bango na Belgique na hôtel moko kuna na Belgique et sika kutanaka nanani na kengo wadondo na bayende voilà akutani na bango kuna masoni bandai kobeta et aye kozonga awa ono na epo na candidat comme maintenant azoimba mora ke na seni il avait une mission bana Congo mission à Jean-Pierre Bemba Ezalaki pour na kwa ko perturber paix à peuple congolais ko de jouer carte aux opposition ça comment nango ya ko gagner c'était ça la mission à Jean-Pierre Bemba. Vous voyez pas que à l'ordre dispersé on dirait bozo perdre vraiment ba chance muke ya ko remporter victoire na élection ndeko belo to perdre ba chance c'est parce que peuple congolais aza conscient a yebi que mutu nani oyo azali na kati ya mboka oyo yebisanga lelo peuple congolais ke deko voter na kati ya FCC ba voter Shadari te parce que budget projet oyo Shadari a pesi wana ezali contradictoire na maloba oyo Arimo Vasakani alobaka mukolo au président Félix a proposé un budget na ye alobi que ngana opesa projet de société na budget ezali estimé na 86 milliards de dollars pour 10 ans. Arimo Vasakani alobi Félix a ça ba vantir c'est du plagiat. Budget neza irréaliste biso kuto autogérer wana Arimo Vasakani biso autogérer pendant 17 ans tokoki ko arriver na ko atteindre ba chiffre wana te et bongo ye mutu o ya gérate mbongo wana kozola yango wapi mais à notre surprise tozomo na Shadari abimi na 86 milliards mais pour 5 ans aussi longtemps que pendant 17 ans ils ont été incapables de donner au peuple congolais un budget minimum de 6 milliards de dollars. Maintenant, ceux qui ont 86 milliards pour 5 ans, divisé à 86 milliards par 5 ans, ils ont payé à peu près 17. De moyenne, il y a 17 milliards de dollars pour un an. C'est pratiquement impossible. C'est pratiquement impossible aussi longtemps que Azoyan a continuité, il y a Joseph Kabila. Son mentor, Joseph Kabila, pendant 17 ans, incapable de nous donner un budget de 6 milliards par année. Et bon, yé. Ce sont des faussetés et puis peuple congolais a voté kuna nangambu ya FCCT. Nangambu wana mususu wana o uti kotanga wana bazana bango ba ennemi na bisoté mais bazande ennemi juste ya peuple congolais. Pourquoi? Peuple congolais tout dans son entièreté abandai causer la président Félix Abima comme candidat commun. La preuve en est que mukolo ba publier Rafaelu ngunga ningana te mutu ningana te batutu bakota malili partout batu ba bela ba mususu ba pika crise parce que Faelu ne répondait pas na ba critère wana mais le kola bango ba beta ki bo ya ba invalidé balobi biso kwa toza ba invalidé il faut to tia mutu oyo a opesé te pour to so moyen ni ya ko manipuler yango moni baza ko manipuler ndeko oyo ti ba manipuler pena na ndenge moko ko sakana te ba bisie yo to pesa mission 2 ans kaka yo kende kuna o modifier constitution tala na mutu azo na intention vous savez. Beaucoup de gens bakufi na mboka o pona oyebisa Kabila respecter constitution hein. Le 19 septembre 2016 Kabila respecter constitution batu bakufa hein. Vous comprenez un peu toke na ba octobre toke na ba 2017 batu ba daya pona respect la constitution mais lelo oyo to mona mutu moko boye batu moko basangani basali clic ya ba invalider le mal intentionné pona koluka déjà en avance ko déformer constitution obiso to voter yango na se ambula ndeko bele to ebisi na peuple congolais tika ba sentiment tribal et puis ngana obanga nga Martin Fayulu te pourquoi oko prouver nga yango na ebisa noir sur blanc bomoni bato ba Hollande Martin Fayulu na simana eza bato ba tu ko za déception pa palu bato ba tu déception pa palu ba moni keno mukinzenga kokende kinzenga bakati parce que akokata otombola musapita simba biki ba keno musito okende ba moni musito akeite tellement que ce sont des gens oyo bazalaka beaucoup plus na haine makasi voire même temps bakendaki na Genève wana tolaki na 3 personnes ya Kwilu ozui Adolphe Muzitu ozui Martin Fayulu ozui Matungulu basali clique wana batakwilu base votané wana tribalisme ça no kimino bito sangana batakwilu te ba komela biso non biso tobite ke to sangana bato akwilu to tobine na les individus biso na kata IDPS to ana bato ba mama Rose Boyata
bazali ba ressortissante ya bandundu kuna. Donc biso na kata IDPS to ana batu ya ba tribu nyonso. Président Azana Kasai, secrétaire général naye Azana Katanga, aussi le secrétaire général adjoint ya Équateur Azali et Teni Oazo Ningisa kuna les gens na Équateur fiet ya Jean-Pierre Bemba mais ba yambia na ndemo wa ozaranate aussi ba tuloko la batezo na ba Congo bazali ba gibao na ba Congo bazali. Donc vous comprenez que biso na IDPS aussi ba mikindo ba tu ya ba est aussi ba Augustin Kabuya Azamutu ya centre. Ndeko Gustave Tolobano Momke ndeko na biso Fayulu balobi élection sans machine à voter, UDPS alobi élection avec ou sans machine à voter. Admettons que toke na ba élection avec la machine à voter, ba résultat ba élection est petit fiasco. Comme vous l'avez déjà accepté au préalable, vous allez revenir encore pour lier nier ba résultat wana to avec beaucoup de sportivité UDPS a condamné des fêtes. Mon frère nazo biso ezali kambu ya mboka. Biso to kondima défaite si réellement to zui ba résultat o e pas ba témoin na biso et talisi biso que notre échoua qui nous allons accepter mais ce qui ba résultat na ebimi contraire ya ba PVO biso toza na yango na landaki nanga lobi que ngana okaboyela mutu te ba point na robaxela mutu moko te ba vona za voix kingandi na pesa na kingandi mais na sengi na bino boza na ba témoin na bino yango na IDPS ça banda processus ya ko bongisa ba témoin na e banda kala. Donc biso tolobi lokola vote e kozala na yango manuel comptage plutôt, comptage Rosala Manuel, biso toya ko se référer kaka na ba bulletin e ko zana kati ya ba urne. To comptabiliser yango, to zu ba voir na biso to bendani. C'est la hypothèse moko te balobi au cas où incohérence épesi entre ba bulletin aux ali sur papier na ba données aux ali sur la machine, là directement ba ça la recours na ba serveur. Or la serveur semble déjà être faussée. Nazo yebisa eloko moko ngana landi nanga lelo. Comprenez nanga biso abi ke non na pasteur na landi lelo na ba débat bi na pasteur. Abi machine oyo e ko servi ka lokola un simple imprimante. Voyez? Donc ba imprimer na yango kaka et vider binobo se focaliser na ba bulletin wana. Loka biso za na ba bulletin na to multiplier ba stratégie na biso. Peuple congolais. To senga na yo zala vigilant longola sentiment. Yo ozolo bakeno ndenge Félix Akena Mupanzi a se retiré na kati ya boro basinya ki wana ya Genève wana et que peuple congolais a ko perdre tout opposé en perdre na ba élection. C'est un faux calcul et puis pour votre information ezamaloba ozo te pa batu ya aner pona yo mutoro kende ko voter. Ceux qui ont un bureau de vote obi que non a voté Félix pour un changement. Pourquoi tobi Félix pour un changement? Nde comment na mboka? Des commentaires faut leur inspirer biso confiance. C'est pourquoi parce que les lots na Kinshasa toi on a foule partout. Sur na Kinshasa toi on a insécurité. C'est parce que nous avons aussi un gouverneur qui n'arrive pas à maîtriser. Et qui avait fait que ce gouverneur soit gouverneur? C'est Martin Fayoulou. Il a mangé de l'argent. Il s'est repenti quand même. Bien qu'il s'est repenti, mais il y a le danger qui est là. Il y a des conséquences qui sont là. On peut se repentir, mais nous subissons des conséquences. Conséquences sont aussi bien réalisées pour Martin Fayoulou. Et il n'a pas été à son premier forfait. Il en a plusieurs. Vous comprenez un peu? Alors, total, il déjà mouton le dans l'autorité. Bateau, il va gérer dans le sumbo kate. Tout personne n'a pas de oyo, hein, à gérer dans l'outé. Parti au IDPS pelité mingi. Tout ça la logique. To mekape bango so to moni keno bango pe ba gérer mabe to kesko ko luka mutu mususu omoni netinga mususu bazo banga balobi facha zana nu gene balobi ondige ko sakana silite bako banga ya ko sakana na kiti wana yango moni bazo tala pe mutu moko bazo banga kibolenge na ye ndeko to zo ka exemple moko ya président mboka na biso président Joseph Kabila a accédé na pouvoir na Agini moins de 30 ans mais ce que le président Félix Aza a dépassé déjà la moitié à siècle. Donc, c'est-à-dire, elle a déjà la maîtrise, Yavi. A yebi déjà Makambo. Et puis, tant qu'il y a travailler dans la logique pour le peuple à se retrouver. Souci n'a pas de peuple à se retrouver. Mais, bande quoi n'a pas banga pour le peuple congolais fongola misou. Fongola na matoi. Bazo banga IDPS à gérer pour la baby que non c'est IDPS à gérer. Top président Félix a eu pouvoir à instaurer état des droits. Sauf qu'à instaurer état des droits, moins oyiba. Exacté. Moi aussi la COP na ba policier, topé na ba militaire, ba kende ko boto la batu biloko exacté. Et puis ce président Félix Abimi, ba maman, bino bato bote ka biloko na nzela. Muto apekisa bino bote ka biloko na bino exacté. Muto ya buko biloko exacté. Ba système ya 200 et vidé.
On comprendre que non, comme on a vu moko ya malam. Et puis qu'on déranger, voire même étudiants de ba mango bango kuna. Ba bango pourquoi? Parce que bazo revendiquer ba cause na bango ezali logique. Mais le quoi toi na régime moko ya ba dictateur moyen ba yoka oyo peuple azo senga ezate bango ba s'imposaka. Mais le quoi la président Félix a démocrate. Ce ba étudiant ba lobi que non batu oyo bocheli biso aba déranger biso a obenga bango. Et andeni. Soit sentir que non batuana ba incapable ba ko kate a ocha bango mupanzi pour na privilégier ba étudiant. Donc on peut to senga na ba étudiant pour na to yoki ba musu ba ki ba pesi bino ma 200 francs de ba tambusa kombo na bino na bi que non ba étudiant ba la ba to sagesse makasi. Mais ba lo ba que non ba pesi ba étudiant musu mbongo pour na mukolo président Félix Aroya ba bamba mabanga. Ndenga na ebeli ba étudiant mushetu. Ndenga na ebeli ba étudiant ya Unikin. Nde na yebeli ba étudiant ya IEC ya Izipa ya ba institution nyonso oto wana ngona kati ya Congo ba osala makambo wana te. Mais ce batu mo ba eko sala makambo wana se ba eko bata mande na sima ya ba étudiant. Alors mutu wana to yebisa eboy avant yo bamba libanga et atteindre cible yo ko simba ma déjà o sutuka bilambe longo na nzoto pa to beta ote to longo la ka bilamba totali sabuzoba na oyaki ko sala na kati ya accueil ya président Félix. Et puis et ça na bon musus o ba souffler biso déjà que non na kokoniange azobenda moi bande komoro boye o balobaka chiluba hein o ba malheureux wana azobenda benda bango 500 bango ce ba koy moi 10 mois 20 mois 30 a pesa bango moral pour na batu wana baleka na télévision balobo te biso toza baluba ya Congo mobimba to uti na est to uti na nord to uti na sud to uti na ouest to uti na centre to lobi na biso wana sko balona chiluba to boy na biso président Félix to lingi na biso été do babiloko wana biso déjà laboratoire et ça malam te aussi pena na kokoniangi lukando ke aussi sana makambu ya baterre on a trawana et le côté bandeko tozo kele malé beto koma na suka émission na biso en quelques minutes yebisa biso la campagne électorale a déjà débuté. Quelles sont les stratégies UDPS pour combattre la campagne parce qu'il semblerait que bon est l'autre côté ba campagne ngo baninga kuna Moïse Katumbi atie des jets na ye atie moi makambo ye UDPS boko kende na boatu boko kende makoloto wapi mawande pona ba congolais tangu bazo sepela mois de 3 na mona ba sepeli ouais Moïse Katumbi abiaza na mbongo campagne à l'américaine mais mbongo wana kimoyibiti. Voyez que le peuple congolais na linga misère na ye lokola basi ba comprendre moi na ta ba député mususu ya nzala wana ba député o pe ba nyokoli peuple ba siège qui na hémicycle ba royer pas ba peuple mususu ba pc 5000 francs peuple on dit ma pesi voix mais après akonyo kwama biso tobi IDPS nous n'avons pas l'argent bien sûr mais toza na base na biso ndango esa la campagne $1 moi banderole mo comme balemisa te rumata mais système kaka ya communication rouge bino boyebi ndeni nezalaka bandaka la nakata IDPS donc tozo beta communication mona ndinga osala te directeur ya campagne nakata IDPS azate tout nanga directeur ya campagne nani mutu afandi liboso parler donc mutu nakata parler na directeur ya campagne. Donc ata bébé nenga bongo directeur à campagne ya Fati. Ce ko talaka na niveau ndengwana. Maman, moi na oyebisa na maman, il faut que tu votes Félix. Maman, yo kanti beba ole na me vale na to oyebisa na me kendeko. Bandeko, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Tozo pesa yo maloba mbote na bandeko mi bale misato bazala kanayo pour to boucler les mains na biso. Merci na pesi mbote na ndeko Hélène Mpoi na pesi mbote na pesi mbote na mama nanga DCMG na pesi lisusu mbote na Ani Kongolo et puis bandeko nyonso obosungaka biso na ba conseil de loin ou de près to pesi bino sombote toze sabino ka que nous avons une lourde charge vraiment soki boyeli biso na kotia biso maboko atana musika nde bozali ebika na système otie biso maboko et permettre biso to avancer bien parce que charge tozana yango au moins de kobelo pona conclure muke na kata IDPS Naza secrétaire exécutif national chef à département de sensibilisation, recrutement et conscientisation. Mais na kati ya parlement, nazali secrétaire général ya collectif ya parlement debout et puis président ya parlement debout ya Tchangu. Donc biso de Tchangu mututoza ko yamba d'abord le président Félix pour en tout le kisaï. Nous avons des stratégies à faire pour empêcher na ba civique wana basala buso bana bango. Betil sur Tchangu nazo sala ma parenthèse amuke bozo na mama na problème na Tchangu parce que we rason ya yeli bino na Tchangu da kumuda yeli bino na Tchangu ya André Kimbuta na Tchangu bino botsa lokolo wapi.
Nalobi changu ifo e bango changu ezala ya batu nyonso na changu ba Congo bazali ba Luba bazali Bangala bazali ba Swahili bazali c'est mutu akanisi peut-être que non sora beti munoko ya mboka nde na changu ekomi yaye na yebiso isa lokuta yo mona démonstration de force d'ailleurs jusqu'à ce jour eza na parti mon côté o etika rotondi sa Sainte-Thérèse lokola lit de pes na yebisa na bana changu bozala éveillé biso tolobi boye to monaki ba aventure le kaki ya entre ya soi-disant ba musicien ba comédien na certains journalistes msou ba ebisa biso ba ko makuna ba obeta film mettre la obeta film bote ba nyoko libiso to ko voter ba musicien te to ko voter ba comédien te ba musicien ba ko obeta musique ba ko ça ba comédie na bango donc ba tika les gens qui ont des classes dans leur tête les gens qui réfléchissent ba to ba fanda et puis ngelo ka musangani mutu oya fanda na gombe kuna ayeka ko postuler na changu pona moni bato changu ba bata bazoba tala changu to bazoba te na aloba mwana changu pour la meso toko voter bivota votate na changu fana na changu te senti. Merci beaucoup, c'est par là que nous bouclons notre émission. Oui, c'était votre humble serviteur Bello Belkam, le défenseur de leurs animateurs. Sans oublier, je salue celui qu'on appelle la Queen Dame d'Irlande, Mama Béa. Maman Tendresse, Maman Motema et à Papa Desingo, Papa Désiré Kengebeni, sans oublier mon vieux Lenx Longelo de Bundes, et puis mes respects à celui qu'on appelle les vieux Zaki, les Veriki Dibenzi, Molongani Motema et à Maman Jolie Dibenzi. Et puis ces belles images ont été prises par celui qu'on appelle Jires Mwanza. Et d'ici là, portez-vous bien, suite au prochain numéro.